Bandeko, wani salami na po maréchal na mataki. Donc mutuka oyo ezuba voiture misa penye funion. Ba sacrifice ezo salame belé na ba Congo actuellement. Noto tchaka na RDC en général. Loko ba élection ezo ya donc eza mawa mingi. Batu bazana se moi si musozo ya mobile na se kuna. Sami lelo Sami Moukoumoussouste Sami lelo le vendredi le 23. Voilà. Na base au moni en bien tout méga sous accident sur le pont maréchal tout méga sous l'accent. Voilà. Alors bandeko mboka oyo ezanga makamute. Nyonso batu balelaka. Nyonso batu balelaka. Alors bandeko sur décision ya Olive Lembe sur sa décision ebembe achala mwana bako kundango lelo. Na baina expliquer ibino famille achala mwana ba monaki procureur pour suspendre sortie ya corps ya mama Chalamwana. Pona nini parce que ba reconnaître mobali wana te, ba reconnaître comme dragueur, ba buta pété Chala na famille na ye azo wa charge nyonso ya bambongo et ya tout. Yangwana Olive Lembe akende kuna akuta na famille. Lukola ye mutana na monopole ya mbongo. Akuta na famille abino fobo longola décision wana na mbao. Bokunda bosolola boyokana. Bandeko soki batu wana ba na misala. Soki ba bana ko travailler bako dépendre pas ya Olive Lembe te. Mais le coup ba travailler à côté baza ba pasi ya wana momoni batu nyonso na Kinshasa so mutakufi bazo luka Olive Lembe alias Kunde Bembe kombo tozo yoka o ba pesa ya mwana omoni situation ba tchebino ba congolais boko zana misala te boko souffrir comme ça bozalaka kolandaka ba ona sima
tala famille abatu batata mi bebaza kuna tala Olive age yaza nango ye mtu fa que nous a décision na famille abatu qui était faut bakunda ye donc avant basa ba procédure par procureur na base ezaka coup de téléphone pouf ake kuna pour et bimi bazui décision ya okunda eza mawa bandeko eza mawa famille abatu ba mtu azwa décision eza yote mtu azwa décision famille abatu mais le gars boche bango na signe pauvreté baza kamaro bate naza na zela naza na nini yango awa soki nakoki ko lukela bino yango po botala moi même 2 minutes na yango. Votre téléphone n'aura plus d'espace de soki stockage. nakozwa moi 2 minutes nango bongo na lakisi bino confirmation ndenge bazokunda ye voilà yango. Merci maman Sylvie. Ngai comme on a dit docteur Clément Mamba, le palmier. Tchala mwana azali mwana ya tata mwasi na ngai direct. Lelo oyo to lekina ko pesa matondi pa na Nzambe. Pete Nzambe asali ngolo. Mama Olive Lembe aye kolongola un malentendu. La katikati na famille na monsieur Machala. C'est pour cela mukanda oyo tamola les réseaux sociaux ya solo famille bakende kuluka réquisition na parquet général wete mama Tchalabo akunda malobité compte tenu ya comportement ya ndeko na biso mais lokola mama ye akitisi mitema na biso tondimete biso nyonso unanimement famille tondimete mama Tchala ako kundama lobby à toute na ba cérémonie nyonso pe na kosenga mama asengi biso tosala commission pona poursuivre ba obstacle nyonso totondi bino nyonso botondi pe libota nyonso baza fier komona mama mokolo boye kolongwa na libota na ye c'est un privilège et beaucoup d'estime envers elle. Merci. Alors, bandi kolobanzi kamwa eloko wana ya moke na lakisi bino likambo na uti koloba bakutana ki jeudi kaka na jeudi ba décider pardon vendredi akundama soki ezalaki bafami mosusu eloko basi ba saisir procureur pour la décision wana elongwa ça va prendre des jours mais lokola Olive azalaki wana balobi yango jeudi kaka jeudi balongoli yango vendredi bakokunda ye na banzi boyoki famille ya Tchala mwana ndenge ezo féliciter mama aye kolongola décision wana alobi to yokana ndeko so batie bino na situation ya pasi famille ya pasi bokomi ko lukaka batu neti ba mama Olive eko mama mingi biso na poto biloko esala makate ebembe oya biso eza ya biso ce n'est pas que moi si soki ya mokonzi nini akoya kopesa ba ordre pa na biso to yokaye to aya akoma neti responsable ya fetu ya matanga wana awa ezalaka ndenge wana te dans la famille ba mikolo baza ko dépendre pa ya mama Olive pona nini parce que basala te bazala moyen te pona okunda mama Olive pardon pona okunda Tchala mwana mama Olive alimbisa alors juste mama Olive asali ezala pe mabete mais soki batu wana ba ina musala ne yake ndaki pour intervenir alors
Nabanzi momoni. Alors, bandeko, thème ya oyo ya vidéo dans les Louis Nini. Thème ya vidéo dans les Louis Ali. N'a ko répondre mon jeune frère nani Henri Magie. Vraiment, na sepelaka na yata mukete. Aza ko attaquer Tshilombo tout le temps, mais esclave de Kabila. Donc, ceux qui a bandé ko attaquer Tshilombo, as esclave à Kabila te, c'est normal. Mais azo attaquer Tshilombo, mais aza esclave ya Kabila. Tolanda vidéo na yemoko na tchanga mba lebele. Oyo azo loba Félix azaki borna biso. Borna biso ya FCC. Et que Kabila mokonzi ya FCC mokonzi pe ya cash. Donc azaki borna biso. Et que Shadari la bati. Soki mutu ayebi Henri Magie après ça y est vidéo oyo. Izamawa. Donc, ozo kumisa, batu ba faire souffrir population. Ozo kumisa, batu oyo, basali 18 ans na ya pouvoir ya dictature. Borna biso moko boye. D'ailleurs, Shadari l'a bâti. Donc, Fayoulou l'a bâti aussi. Donc, Fayoulou qui allait être le président de la République. Mais le coup, là, c'est qui Borna Bino. Borna Bino. Pour cacher Baba Kamona Bino. Boche ye. Ozo lo bango publiquement. Nani Henri Magie na kasa ki ozam toma ele oyebi awa na poto même ba bébé ba français ko ba français ni ba teke mutaza mayele pesa na sagesse tozo luka mboka ezala bien yo ke na groupe oyo yo ba kozwa a Tshilombo ba kotise na ba alliance yo za na groupe ya batu wana on va détruire le pays. On va salir le peuple, on a toujours passé. Et puis, ils ont confirmé que Magie, Noki, et Lobenayo, Olobi, y a une démocratie, Kabila. Kabila a seulement comme Bela Malamu par rapport à Tshilombo. Namoni Mutuna yoko ya malamu te. Luka vraiment ba spécialiste ba psychologue aux a suivi. Na 18 ans Kabila Sali aseloni. Na 18 ans Kabila Sali asale loko nini oyo peuple azo ebake tant to alina Kabila atikila biso société oyo tozo travailler kuna na kata société wana. Ezapa na période de Kabila, ben investisseur ba combien? Mais Henri Magie, na moni oza normalité? Ah non, oza normalité? Na période de Kabila, ba ambulance boni atiki na kati ya mboka na biso. Ba ambulance combien? Ba véhicule ba pompier combien? Kabila sani ba hôpital boni. Mais dans le bien, dès que vous avez un zambete, beaucoup de gens mukili, on va torturer batu. Ba po boni ya sali, ba kol boni a tongi, ba université boni ya tongi. Ndeko, na vie, soki okomi mandian, oza sumutute. Soki okomi mandian, oza li susu mutute. Oyo sa les équipes mendicité. Nenge pauvre Tchala mwana abana oye mila buta mukili. Cloyen ka ozambo ebele kuna akufi na nyongo ya 14 mois. Et ça presque 28 000. Mutu so za motema mabe a motema mabe. Okoko koti la ndenge nini? On a toujours monté ma B. Les bosso va utiliser qui yo. Petit frère, oye politique.
Liboso ba utiliser ki yo kende ko ridiculiser lo ba vérité. Au bosani ke cash eza ya FCC. Ozoko lo ba yango moye biango te. Or Kabila na Tshilombo bazana ba alliance, bazana ba accord, ali ba décider ba foutre au maire de la prison. Okende na prison nana intervenir ki batika yo. Okende na prison, okende souffrir kuna. Parce que oyebi politique te. Bato basali ba accord na bango. Bakoma mutu moko. Donc ceux qui ont attaqué mususu, bango mbale basangani ba livrer yo. Et si ko pe oye, onotika obandi susu. Batuni yo, soki bakangi yo. Oh non, parce que je détiens des preuves dans ma photo. Mais écoutez, l'homme bichi no bako kanga yo na prison. Na ma photo non na bani na yo KIP. Petit frère ndeni ozokoma ozotira la zoba. Parce que mutu oyo yozo kumisa. Eza mutu ba combataki oyo kumisa. So ba combataki pona nini? Kabila doit reconnaître que son père est rwandais, sa mère rwandaise, mais sa femme est congolaise. Yo ye bien. Yamawa. Eza masuki mboka tozo vivre kaka na ba mandia. Kabila zo sekayo. Azo utiliser pour rien. Sikoyo zela na action comment ba extrait na yo. Bon extrait na yo wana, bon to continuer. Voilà, so na nango, mais na siri ke na homo na yango. Voilà. To cha volume. OK, allez to yoka yango. Cadre ya PPRD, Toyoki ba demande ba niveau salama ndakisa makazi ya MLP, Franck Diongo, oyo lingi kokutana basikiaza déjà opposant na Félix Tshisekedi mokonzi ya mboka, alingi kokutana mokonzi ya mboka ya kala Joseph Kabila Kabange mokonzi ya PPRD, bongo pe Toyoki pe ke Jean-Marc Aboud pe azali na logique wana. Bino na PPRD, boko zela bango to boyoki tsangwana lolenge kani. Bon, il faudrait d'abord qu'on séquencer Bakamunyoso, Koyeba. Est-ce que Balingo Koutanana, Joseph Kabila comme opposant? Pour Joseph Kabila, opposant à Félix Tshisekedi. Joseph Kabila au-dessus des institutions. C'est une institution lui-même. Il est le parrain ou le papa de la démocratie en RDC. Il a un statut particulier. Ari Majimawa. Azali opposant à Tshisekedi. Opposition na Félix Tshisekedi au sein de ma bon on a PPRD depuis la FCC. Biso depuis la FCC tous en opposition face à un régime où il y a un incompétent où Félix Tshisekedi a instauré par la corruption avec la création abracadabrasque de l'union sacrée ou l'union sucrée ou l'union salée, on peut l'appeler comme on veut. Bisonné tous en opposition, donc et vous allez bien ceux qui bakutani de na biso ba oyo tous en opposition. D'ailleurs ezanango pe ya kobombate que ceux qui balingi to kokutana il y a déjà pour parler qui s'est fait entre nous donc wana zolo belanani Franck Diongo dans le cadre de l'opposition, oui déjà des plateformes d'opposition déjà Salamaki Biso FCC, la Mouka, tous a déjà ensemble déjà dans l'opposition. Donc ceux qui vont aller rejoindre les plateformes dans l'opposition, problème des athées, vont rejoindre Yamou. Donc le coup là va affirmer que baza aucune opposition. Ma sauvé ici est banni dans le bêta dans le cadre de l'opposition. Mais concernant Joseph Kabila, il y a un lot comme Moussoussou. D'ailleurs, tant que la rentrée politique naïe, à Kouyambaka, bon d'abord, membre à parti naïe à PPRD et puis à plateforme naïe politique FCC, na Sima, Aza, na Liberté, à Kouyamba, acteur politique, il y a Yamboka Kumbo. Le pôle à Franck Diongo. Ata Franck Diongo, ata Jean-Marc Aboud. Dès que Kabila au sommet,
il y a une institution. Parce que c'est l'institution en soi, c'est la démocratie en soi. C'est l'exemple même, l'exemplarité, il y a bonne gouvernance, il y a liberté des uns et des autres, la liberté, la démocratie, il y a Makamounion, c'est le summum. Mawa Ari. Décidé à Yamaba. Oza Zoba. Dans ce cadre-là, il y a Mbappé, Bomofab Diongo, Jean-Marc Kaboun, le Kolata Mbaba, politicien Moussous. Pourquoi les commissaires le rôle à limite Kabila Zalaki a Wazako Yamba. Et bien, opposant à commissaire Bruno Tchibala, Premier ministre, Zaki Moutaï de PES, à commissaire Sami Badibanga, Premier ministre, tout le monde a opposant et belé, Bakota na gouvernement, Basalanaye, Basolola, Bakopera, les locaux pour Baligny comme on a eu, et comme il y a des conditions, il faut en avoir dans la bino. Au moins, il y a au confirmé Joseph Kabila a exemple, institution exemplaire. Surtout quand on a l'élo. Zoba, Zoba yo Arimaji. Donc, Nanda Koutou va respecter le président de la République. Donc, on a besoin. Mawa, besoin. Et a besoin de cet exemple que Joseph Kabila pose à la moi lumière. Peuple nous sur la mokila, la moi étoile et maraï. Oui, conduisant à y biso na Congo a heureusement les loups peuple congolais comprendre que étoile yango eza Joseph Kabila Kabangi total aye comportement na ye nde été ya biso na politique Kimbandia Kimbandia mabe mais sinon bino PPRD FCC vous allez prêt ya koyamba Franck Diongo ya koyamba Jean-Marc Kaboun soki baye il y a pas de problème côté wana kutu Baroki Goya nous faisons ce qu'on appelle l'opposition républicaine. Donc, ceux qui basent dans la conduite de l'opposition républicaine, d'ailleurs, je l'annonce ici, d'ailleurs, dans les jours qui viennent aussi, dans le Franck Diongo, Jean-Marc Kaboun. Donc, on planifie déjà comment est-ce que nous devons porter l'action pour empêcher le glissement. L'action est en commun entre Bissou, FCC, et puis Nabango. Dans la plateforme sur opposition à la Mouka, l'action est en commun pour empêcher le glissement, pour exiger des élections en délai constitutionnel et puis des élections bien organisées, pas avec Kadima. Et si vous voyez déjà que Kadima a une violation à Mibeko, cour constitutionnelle va dire la violation à Mibeko, Union sacrée va dire la violation à Mibeko. Ndeko Chilombo Makamounio soit au Salaka on a violation à Mbeko mais aïeba que l'article 64 de la Constitution et le bien que ba Union so ba violer Mbeko pour na kozwa bokonzi crime basali et haute trahison et zali bongo crime contre l'État et la nation et surtout ils en attendent peu importe le moment peu importe le ngonga au Kangama. Alors, vous allez au collaborateur, vous manuez là on pense et sans il y a une politique na bango, vous allez qu'à confiance n'est va se proclamer, bah opposant il y a Philippe Tshisekedi, il est pour les bango 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 pour y le bien avec au cocuta na bango mi comme ça quoi. Na français balobaka l'adversaire de ton adversaire est ton allié. Et puis la politique la politique est dynamique, ceux qui basent au Kendaka na pouvoir, mais ceux qui sont en opposition va éviter l'opposition qui est dynamique. La politique étant dynamique, ceux qui sont solo basés en opposition, tout le monde a bango na balabala. Ceux qui sont solo basés en opposition, tu ressentir groupe parlementaire na bango na carte Assemblée nationale. Ceux qui sont solo basés en opposition, rappel parlementaire za musika le 15 septembre dès le mois prochain. Donc tout le monde a poigné au bango bakoya na mon parlement. Na opposition, comment est-ce que tu as contrer Mosso la dictature à l'Ivoire Parlement, Parlement comme une caisse de résonance, Parlement ça la raison Moussalate, Til le lot, Neko, Bunagana est toujours occupé, Bunagana est toujours occupé. Basoda Bazangi Biloga Golia, Bazangi Mituka Kotambola Nabango, carburant et zalité, mais à on a dit ça, Feti, Kokabula Mituka, Okendaka voyage. On a eu une information à Parlement, le service national de biso bazangi biloko ya kolia kende na kanchachi kende na kakolotuna masango ya kanyamaka session eza wapi ezate opération communication kanyamaka session yango moko kolesa bakanyo so basoda
biloko saki ya masango akanyamaka sese pe longwa wana ekoma na Goma bakofuta combien toyoki bato ya FCC mosusu na otanga ye mabe te professeur Luhulu ye alobi ke bango bakekutana nde na bino fait la formation politique ya Joseph Kabila parce que bafingaka Joseph Kabila kala mingi te awa eloko na FCC oyo na ebandeli awa balingi kokutana na Joseph Kabila en quelle qualité soki bayiba bazokoluka opposant Joseph Kabila azalaka te Joseph Kabila aza opposant ya moto moko te na kati ya Congo aza ye moko institution ancien président élu il est le seul et l'unique na kati ya mboka na biso un statut particulier il a un statut particulier surtout que dans le moment où le président de la République na esabino ekomi désacralisé présidence de la République comme une place où ça la fête. Président de la République bakomi kobenga ye nani oyo ndeko na biso elongi ya fête. Vous avez comment on appelle désacralisé. Soki okei nazo bakoya manga lelo na oyo ya c'est koke fête. Okotiamo na réseaux sociaux to moni ndongo melaki masanga na président de la République. Tout le monde est président de la République à Titibaki, dans moi, Massangebele, dans mon tout. Et on est désacralisé. C'est image, et ça, la Facebook. Mais il y a aussi ma calate, on va n'a pas mal de la carte, on va souvenir. Oui, président de la République, où il y a Bissot, le président de la République, en tout cas, des coachs longo, à l'Obaga et sur la cachot à Aner. Alors, le président de la République a bakasho à Aner. Mais la voix c'est les loups de Kadhafi. Non seulement quand il bakasho, mais bakasho sur Aner na demiat et Tonda. Il est comme on a salamate banda état colonial belge. Ti les loups na nous place ici là na bakasho ya Aner. Nan de Kochilombo place ici na bakasho sur Aner place za Kasute. Ba réquisitionner pavillon 8 na Makala, pavillon Mobimba. Et comme cachot ya Aner bakangi ba fenêtre bakangi ba nini bato bakota bakuma banima bate bamona ka moite en plein prison centrale de Makala aux yeux et au vu de tous par député Tamoka posé question à la ministre de la justice. Bon en tout cas bandeko boyoki déjà oyo ya lobby nazo déjà kolongola yango Ari Magie mutu esala malamu te yoso parler banini Aner et consort. Mais tu ne parles pas de fausse commune ya Kabila. Yo oza mwana Kinshasa parce que na yebi yo. Ogoza la petite quartier na biso. Mais na ngolo belete. Ba fausse commune. Chilombo azana mabay ba benaye attaque très d'accord. Mais biso so yebi ke Chilombo bana continue à pouvoir abomiter. Communauté internationale et zolo la fausse communauté. Mais pour na Kabila balobela la fausse commune. Yo yebi ngote. Ozolo baban non mutu oya lingi mboka akoloba kama beya mutu te mabeya oyo mususu no bombi pourquoi zo bomba mabeya Kabila ozo bomba pourquoi est-ce que yo Ari Magie oyebi salaire oyebaka salaire ya Kabila banazo combien awa nga so tunga salaire ya ba député disons ba parlementaire ya mokonzi mboko Macron ba ministre na oyebi ba salaire nyoso mais yoso ba tunyo salaire ya Kabila oyeba yango te. Mais tu ne parles pas ce que Kabila a construit. Kabila na Kingakati atiki mboka salité Kinshasa. Il est parti construire à Kingakati. Il vit là-bas, lui et sa famille. Asala restauré à Mounene Kuna. Azana avion, ba avion. Azumbongwe. Pourquoi bilo kwa sali wana salon Kinshasa a cause la kana emoko net ne basanga Guadeloupe. Après, azana bateau moko Mounene kombo ko tla à côté. Ko bateau o esalaka ba trafic na ye. Oui, bilo wana te yo.
Oyebi te Kabila vraiment exploité mboka ya RDC, Kabila yibi mingi, Kabila bomi mingi, yoza courant na yango te. Osa kwa kize Chilombo, atondisi ba aner na ba ademiap, bon nous n'avons pas de preuves, mais yo le besoin na preuve, tamie. Mais tangi la biso batu o Chilombo abomi. Tangi la biso batu oyo Chilombo abomi. Ngai na kosepela. So zo critiquer Chilombo, mo zo critiquer Kabila. Mais ce n'est pas que zo critiquer Chilombo o Kabila te. Ba olobi bunamanga soki bunamanga mboka na bino wana mboka me o biso to yebi kutute. Olobi ketine lo ezana me ya ba M23. Ba généraux ya RDC o baza lelo yo. Oyo ba kanga munoko pona guerre wana esila te. Nana no maba. Ils sont plus de 500 généraux, officiers généraux. Nani a noma bango. Mais petit frère, vous avez normalité. Hein? Vous avez normalité. Donc, Kabila na ba Rwandais, tant ba moni ozo leko zo loba, bazo sekayo. Oui, bazo sekayo. Parce que ozo ko acquise mutu moko kutu oyo abomi na été. C'est vrai, il était compétent mais abomi te. Oyo abomi yozo kumisaye. Et ça m'a mingi hein. Oyo ayebi ari magie pa ezali atindi la vidéo oyo ngana ko banga yiti nazo ba clairement téléphone nanga ezali na eza partout mais ça m'a mingi soki yo ye kaka Chilombo soki yo ye kaka Chilombo kaka yo tango bimisa la vérité to sepelaka mais to monaka yo pe idiot na sens que ozolo ba ke azabor na biso donc yo na kaya bato yo ils sont là pour balkaniser et exterminer. Oui, bien compté yo. Oui, bien compté qu'ils sont là pour exterminer et balkaniser. Oui, bien compté. Et ça m'a mis que non, ce que ça vraiment que osa mayele mutu wana ya munene kula que ça mayele, ce que ça on mayele te. Et on a mayele atamukete. Osa pe audace ya koya kolobake Kabila perd de la démocratie alors que la force commune est en charge naïe. Oye bien monté. Vol est en charge naïe. Perd de la démocratie. Baluba et c'est perd de la démocratie. Ba comme si côté. Ça m'a ouais. Vraiment ça m'a ouais pour na yo et pour na biso congolais. C'est triste. Peuple congolais merci chers amis na tiki minon zamba zanabino.